Nazali na esengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission Tolobela Mboka Congo na yango bande ko balanda émission Tolobela Mboka Congo na pesi bino mbote sika nyonso ezwami bino petika ete kimia nzambe tata ingela o mabota mabino. Merci na babone na biso bo continuer ko s'abonner massivement bokozalaka décider na chaîne na bino ya Libération awo ezali esika auto analysaka ensemble to salaka éveil patriotique to zali ko mobiliser ko sensibiliser ko conscientiser pour ete tokende bobele na Libération ya République démocratique du Congo. Yango merci na bilo bato bozozwa libaku ya kolanda ba émission na biso ko partager ko like pe ko tchaba j'aime ba je pe ba commentaire pe bo pe sa confiance na chaîne na bino ya Libération pe na molobele yango au sein de la presse congolaise bokozalaka décider bande ko balandi lelo penza to ko analyser ensemble mayama so bazali ko leka la République démocratique du Congo pe to ko simba mingi likambo oyo etali mapona mipamba te ba kambia ye ko Congo ya bipai na ba politique onyoso en tout cas ba komi liboke moko pona ko sangana ete mapona mi esala na 2023 kasi bisika bazali ko yoka la te kaka na seni ba lobiete ba dépolitiser seni na yango lelo penza na lobaki to beta na likambo yango est-ce que yango nde ezali eloko o moboko ba congolais ba ko kanisa la mokolo mwa lelo pona nini bazali ko kenango mbala na palais du peuple peza ko aboutir na eloko te est-ce que comme théâtre est-ce que ezali nini yango wana tolobi ete to analyser yango biso na bino kasi na plateau na biso mokolo malelo tozali bongo na Bruno Bruno ako se présenter malamu ye moko poeta na biso azali bongo moko ya Nouvel Élan kasi mokambela kati ya lamuka pambate Nouvel Élan eside bango nyonso bazali batikala na kati ya plateforme lamuka pe na banzi boyebi ete baote kokanga ye mikolo nyonso alika soka telemi elongi na ye monani boloko pe lobi abete maki mwa makasi na asir ba photo na ye e circula ki lolenge ni bako beta ye matraki na moto yango to koyeba na kosola kasi ya moto kotala mama ya likambo la biso pe na présenter bino invité ya mokolo lelo to kanal makambo o Félix alobaki yango na République démocratique du Congo nini alakaka bala Congo nde na sima to ko présenter invité la biso ya mokolo lelo to landa kabu ya l'homme puissant Lualaba, le Grand Katanga, le Congo tout entier, et Kozala Namikolo ezali koya capitale mondiale ya ba minerais stratégique. Potozali à peu près na 60% ya ba minerais stratégique oyo mokili mobimba ezali kotala lelo. Alors ngai na lobi boye Likambwana ekoki kosalema te ke mokili eza ko avancer biso tozongaka nsima. Lokola ba minerais stratégique ezali na mabele ya bakoko na biso tokobongisa pe mboka na biso. Esengeli ba jeune na biso bazwa misala. Esengeli ba jeune na biso bakota kelasi. Esengeli ba mama na biso balataka kitoko. Esengeli ba papa na biso soki bake pension bazala na pension ya malamu. Nyonso wana ekouta na partenariat oyo tokosala na bandeko o bazali kolinga ko investir na mboka na biso. Na lembi makambo oyo nazali komona na mboka oyo depuis des années. Bato bazali koya awa bazane lokote na poche soki bakei bakomi ba milliardaire biso tozotika na kaka bapo yango na eko solola na baninga na biso ba partenaire na biso po ete likambo wana toyokana na bango libela ekozala obele sikoyo gagnant Tolingi partenariat mususu te partenariat siko ekomi kaka gagnant. Yo tongi immeuble na poto biso pe totongi ya biso na Kolwezi. Otongi nzela na poto biso pe totongi o ya biso na Kolwezi. Otongi université kuna biso pe totongi o ya biso. Merci na banzi ete bolandi vidéo la famille la bokebi boyoki makamoni Félix alaka ki ba peuple congolais na banzi ete azalaki bongo na est ya République démocratique du Congo kasi ngona ko senga na kabuya fungola biso pa na invité na biso à se présenter liboso ya balandi pe asala mo commentaire na mayewana Félix alobaki akokisi yango akomi na ndambo la katikati to pe na libango to pe asala eloko te mbote mona mboka
Mbotemingi Maman Océa, merci pour l'invitation. Naza Bruno Mimbenga, communicateur à nouvelle, il a parti chez Adolphe Mozito. Et puis, Moko est membre de la coalition La Mouka Oeba Congolais Bolinga, coalition Nabino Bisika Oebwe, Outia Moutema Bisika Obo votant le président élu Martin Fayoulou. Alors, je crois que Bino Longo n'y a pas Congolais, Oeboza toujours unis, Otolaki, na monde, na Mokili, que non, peuple n'est souverain, peuple n'est Lukola Nyoso. Une fois de plus, courage et puis toujours dénoncer bande konabiso auto quand maki lobby na bango ba mesusu baza libéré jusqu'à cette heure ici toujours c'est la libération na bango et puis il y a eu des enlèvements lobby Maman Océan alors toujours la communauté internationale en témoin et puis communauté nationale en témoin parce que bande konabiso toujours c'est la libération na bango dans l'immédiat parce que baza ba kuluna te baza juste batu oyo bakendaki kobundela pona mboka pona kulusenga na batu oyo bazoka mboka lolenge ya nyamu koloba ke non tolingi seni ezala dépolitisé. Alors message ya liboso yango wana bandeko na biso jusqu'à preuve du contraire baza na bakacho et puis eloko oyo eza passe toye komona ke non la police congolaise oyo ezaki censé ya kosécuriser biso na cité na oyo ezaki lobby mais la police est comme ko travailler na bandeko na biso ya IDPS ba wewa kubenga bango pona kokoma kolanda batu na bandako na banzela bisika o bapanzaki biso alors tozomi tout na soki tozana état ya ndenge nini ou bien tozana état de droit o bazoloba ou soit tozana jungle alors tant batu bazoloba que non l'UDPS se formé milice se formé groupe à rébellion bande bazo tia biso tembe je crois ba image ezali la police lobby a bengi na 10e mairie pona kotinda ba wewa pona ko agresser ba militant o bazaki lobby na manifestation na ba de manière pacifique isa mawa loko biso tozo senga bande ko na biso ba congolais bande ko IDPS baza plus fort que nos millions de congolais au bazar dans le monde baza plus fort que nos biso ba congolais au toza na besoin de changement alors loko tozo senga biso nyonso ko la mutu moko to telema pona ko mettre en déroute batu o nyonso ba ko ya pona ko luka ko confisquer pouvoir ya peuple moi lo amuke Maman Océa pona message o Chilombo la ka ba congolais omoni lelo oyo botango tozolo bakeno batu ya bwanya bazala lisusu na IDPS cité lelo omoni keno lokuta yaki mbangu mais vérité ye malembe komi ko rattraper bango Félix Chilombo asala makambu na peut-être que no akosita ba chargé de communication était batu abazan nzinga na alaka biso awa keno akokomisa Congo Allemagne d'Afrique ti lelo o soki awa liboso awa ubona ba fulu ba salité mboka za gouvernable alors tango zo ba keno na kokomisa mboka oyo lokola Allemagne na mécanisme nini parce que loko ya liboso na batu baye ba keno Félix aya na pouvoir oyo bona lolenga mabe et puis aya ni cahier de charge ni plan d'action alors ozo mona keno ba biloko yo zo caractériser keno batu oyo bo bazala ki préparer te pour na gérer mboka yango lelo ozo mona kabuya moko oyo waza comme si deuxième personnalité ya parti au pouvoir akoloba keno mboka azomona mboka ezoke na kaomboka ezotambola te azosenga ba jeune na conscience au moins de place batu oyo basuki mayele na bango tango toyebisaki bango awa keno Félix akosala eloko moko te batu batiaki biso tembe koba keno bino batu ala muka bino Bruno na Adolphe Mozito na président Martin Fayoulou boza mitema mabe bolingi mboka te mais lelo oyo boye bango moko ba se rendre compte que non mboka ezotambola te mboka ezokende na kao mboka ezokende na libulu baye ko se ressaisir yango ndo moni le prophète Martin Fayoulou aza mutu o amona déjà makambo liboso pe yakambo yango lelo comme ça kosala nini ekomi ko rattraper biso côté mosusu kuna ignorance to ko benga yango c'est le fruit de l'irresponsabilité o bakambi bazana yango tala kabuya ayeko sutuka na mingonga oyo koloba yeke mboka ezokende na libulu kozwa charge wala azopesa ngo pa ya Jatini Ngobila keno a constater que ville province ya Kinshasa ezotambola te alors tozobitula mutulo batu wana nyonso bakabuya na bakabundu tala niveau ya irresponsabilité bino batu bobi keno boza na pouvoir bino boza na katikati bisika masolo ane zosalema alors tant bozo crier que non mboka ezotambola te c'est na bango de faut pas pesa solution que non te biso toza na kati ah to sala buto mais tala lelo oyo boye na kati ya union sacrée na bango dit sacré na bango na bango bakomi osala nini bakomi kobunda ozomona que non biso déjà tolobaki eloko que non makambu o bozomona o Félix a respectaka engagement na été et puis makambu nyonso Félix azoloba eza ba promesse ya lokuté ko sala le matin préfet que non à la kati wifi na inikini sur le logo soki et comité alakaki ba professeur ya université salaire na ba enseignant ti lelo oyo ba enseignant bazo futa maté tala mboka lokola Congo
Moutoua ça a eu plus de 40 ans dans mon salaire d'enseignement, vous avez payé passion à $2500. Est-ce que dans le salaire, on a dit passion, vous payez papa. Ok, oh bah uta ko kangawana le baki pesa bango néanmoins ba $40,000 pour mbongo ezate. Mais comment il y a le baki $40,000 bango ba le ba $2,000. C'est quoi par rapport au moment que non, eza pas si c'est que Willy azaki mo malamu par rapport à bango bango. Mais oui, même la makambo oyo Willy ba konga sala ki moi dit maman océan bande ko na biso oyo bo ba kaboni na bande ko na biso olenga mabe. Parce que Willy Bakonga quand même n'attend pas que surveiller l'examen d'état. Au moins on a touché 85 000. Mais au moins Tony Mwamba a enseignement au azui batu ya association à Sofachi a tchétché bangwana ba futa bango 35 000 francs. Tala de 85 000 à 35 000 francs. Ce que tu as na batu ba travailler qui na Joseph Kabila. Na batu ba travailler sur au babanda ko le peuple d'abord. Ce qui toye to ko sala bobana na zamabe. Au moins que le peuple a comprendre que non batu ya IDPS bazama plus que même Kabila parce que makambo so ba promettre que biso bitumba na est Félix abaki na ko vana na est na sisa ki na chaki na est qui mezate Félix akena na est ko signer ba contrat na ena ba Rwandais na ba Ougandais na ba Burundais pour na ko exploiter minerai mboka na biso lelo obo état de siège Hollandi wana ba député plus de 100 députés ba lobi pas question état de siège komi eloko o bango bazo zola mbongo na simana bazo boma bande ko na biso na simana bango bazo voama alors lelo obo état de siège depuis ba bandi ba aventure na bango mama océan et ça li plus de 485 morts et puis récemment jeune fille à 19 ans. Au moment où Félix comme tel il y a Moutouboue azaki na projet mon côté pour la boka oh le lot est beaucoup là côté affect basa na kopotana oh non pris avion et ça kokita mais maman aussi toi ba que na Congo nde mboka na biso ezabo eza seulement na 3,3% ya batu 0,3% ya batu ba voyage donc tant que bozo ba que bo rabaisser ba prix avion l'état congolais de 1 azan avion te et puis tant que vous avez pris parce que mutu moko ba compagnie eza ba compagnie moko privé mutu ko linga te que non yo atie par exemple calculer ba makambo yo ba taxe yo na ba douane ba biloko yo so oya ko kitani ni ba prix avion ça pour autant consulter ba tona alors aux hommes que non l'état à côté na azo pesa ba tona mbongo te pour que non ba faire fonctionner ba biloko na bango aux hommes na lelo o bo faire que kuna lobinde mosusu koto au gouvernement lobinde mosusu alors et bimis ko lokuta ce qui peut pas ça forcing tant ba compagnie ne kokanga au moins que non même awa boito vous avez sur la compagnie mon côté ya vie au sala et puis aux hommes que non carton Thomson na soso ba biloko na tine le oyo boy mama océan le kuta ya ngone zo ba IDPS c'est ça partie ya bandoki to bisa ba ko no makamo IDPS zo ba oyo boy et ko ça les matin et puis ya ngone le auto zo vivre ba biloko na et le biso to ko lo ba que non ba congolais comme tel ceux qui ba malheur oyo zo ya eza que non to fumula ki miso na 2018 alors en 2023 misoga o bangala ba mona misoga mongala misoga il faut biso baso ba congolais to fungola miso parce que bon ni 3 ans o eleki o eza ba aventure kabuntu na ba ngobila na ba mkebai ba jeune bango lelo o ba ko reconnaître que non mboka ezotambola te alors ozomona eza soni na mawa komona batu o bango moko déjà bazo avouer chèque na bango alors comment tu plus fort raison de luka moi surtout ko reconduire batu na 2023 yango wana ozomona bitumba biso ça ya kolongola ba compétent batu na nyoso na ba conseil bazo sa makambo bazo miebate pona ko luka ba kambia malamu o ba koya ko memba mboka na biso ekenda liboso mama aussi merci na banzi la tika ki bolanda ye pambate falaki ya bimisa pe manaye ba aloba ma okokoloba siko tozonga penza na makambo o etali République démocratique du Congo pour nous ya Congo kasweza moto ya mona mboka na ebité mais quand on peut expliquer ba tout temps mususu biso to peto ko mona na liso mabe to pe batu mususu pourquoi bozali basé na élection 2023 au lieu ya soulèvement populaire yo za kati mais quand on sembola ba Congo man parce que pourquoi élection on a fait 3 élections yo moko ko beta mbela awa oyo peuple a voté mutulaye massivement mais simbité pourquoi encore qu'aucune élection tant que besoin de système et ça occupation. Merci maman Océan. Au monimbo cannabis eza République démocratique du Congo. Biso tozolinga plus to appliquer démocratie na kati na mboka na biso. Parce que révolution tango yaka équiparate que nous a pour peuple, nous a pour pouvoir donc révolution
et na bino bato na nyonso ya esangisa bato na nyonso yango mo biso lokola to pona ki nzela ya maponami to pona ki nzela ya élection to bito ke na makambu oyo boye na nzela ya élection parce que peuple ne muto za souverain parce que surtout que na révolution et comme quand mutu moko ko bima pe bosali le coup d'état ayo wana se poser ndenge zaki na 1965 ans Mobutu azwaki pouvoir na loenge ya coup d'état alors lokola biso Congo to opta na démocratie ndo moni biso e coalition la muka to za pour élection que non to kende na 2023 na maponami mutu oyo peuple akovote ye wana nde akokoma mwana musala ba congolais akokoma mutu oyo soki congolais bikeno lelo awa boy to za na besoin ya mai ba yutela ba congolais parce que mutu wana za juste esclave ça que lokola pouvoir auto zo mona lelo oyo ya ba chilombo oyo za occupation ba trahir mboka ba trahir plus de millions de congolais pour satisfaire libumu na ye biso to za pour la élection parce que lutte na biso za peuple akoma mutu oyo azo contrôler bino bato boza kuna ezata que no bato baza na bikeno ata so peuple alobi nini na peuple mutu changa ate donc mboka simba na kama lobano wana toke nano na 2006 est-ce que peuple était mta vota ki bemba na banzo zalaki oyebi que peuple bon il y a président Eli Martin Fayulu Madidi pour être yé bakanga ki peut-être bisika mususu mais ce qui total na 2006 on a banzinga pe la salaki merci encore une fois la pasteur Didier Lompenga pour être nazaki bongo observatrice na banzi bemba gombo ba vota kai massivement mais est-ce que congolais azoka li futi na 2011 nazalaki te la mboka mais ata na libanda ya mboka to ki était ba voter papa Etienne Tshisekedi massivement na 2018 nazo ngolu ya ko vivre malgré ba kataki bato musu ba salate mais président Eli Martin Fayulu Madidi ba voter massivement mais peuple kaka muta vota qui est-ce que le peuple a ne sengo ya bato na emi sato ya voter successive mais quand on yebsanga poto songe so na 4e élection système wanye longwe ba Kagame batiki ko chama boko na bona mboka ba Museveni ba longwe ba mboko etala kabiso ba mendele wana ba pesi biso lipanda pour être toke les so na maponami mais quand on ko chingola la po yo lobi bino bolingi maponami mais c'est quoi c'est besoin comprendre tela ba maponami ona nyoso to salimi sato que peuple azuli bungu tolo système ezo kanga wana bozo na souci ko longola yango te to ndegene maman aussi abiso to zana besoin makambo échanger parce que moni peuple à 2006 peuple à 2011 peuple à 2018 aza sous mwana mokete à comprendre yango le moni soki biso to zo ba choc na mutu bo bazo beta biso ba matraque na mutu to ba kobisa biso eza juste pour la ko benga na batu oyo bazo travailler no pour ba congolais parce que ba chilo mbola ba bemba nyonso ba koti na union district na bango ba ko be esclave ba rwandais ba burundais ba koti likopa ya bandoki ozo mona que no batu oyo boye ba sangani na bandoki pona kwa ko nyoko na bande kona bango yango wana est-ce que nzela ba bemba na ba ko pesa bilo nzela yango wana mama osia na bisibino peuple au monde qui lobby dans l'Assemblée nationale ata ba beta ki biso même na lobby muto kufaki pona ko luka toujours changement mais muto la kufi a hyper tu peux changement ko ya te mama osia na bisibino changement ko ya changement eza comme si ko chauffer océan ba chauffer mo ko monde eza malebe eza processus par processus ne toujours ke na parce que ndeko wana kufi akufi te na aki ko yibe loko mutu akufi pa beti pona mboka yango moni biso eloko auto bandi mama osia tokotika yango te jusqu'à ce que tozuna ba bemba na ba katumbi ba onyo ba kabila ba chilombo tokutia ba pazi et puis ozola na même fois tant excellence Adolphe Musutu azoloba il faut que ça la guerre na Rwanda yango zo mona politique na biso guerre na Rwanda eza la parler du peuple te yango na bi tokobana na batu o baza awa mais bozo kota te tant to benga na bango osali combien ya parler du peuple o eza kwa boutique la fiasco bozo kufa bozo kanga bino et puis ya suka nde ya lelo esali pasi kabu ya l'homme pesa ya mboya ya ndola bola kisana mwana mobali wala et puis salinga pasi na tende ba soda ba ko benda mwana mobali ba ko kate bilamba ba ko sale mabe mais peuple baza wana ba beti ba soldat te qu'est-ce qui se passe kabu ya chana mbongo Bruno aya ndola maloba na ye Yo, Tigay. Oui, maman aussi ndeko na biso na lobinga na zalaki na wana nga mutu na yaki daya ko sombola ko tombola bisika wana je crois que no soki botali na bilili peuple akaki maboko te tango bazobeta moninga na biso soko tali na bilili je crois que no kabu za cameraman ya munene ya mboka na biso amona kilo kutu oyo ba policier ya occupation bazwaki parce que ba biso ba policier o to mona ki
na sitting la fois passée ça qui bangoté so tali la carte ba policier au monde que non certainement que non peuple c'est que Carl Lewis pas comme moi occupation hein au monde que non peuple a Luka qui peut moyen ya ko la qui ça ça capable il y a eu des policiers européens ba zuye bango sort malgré que non ba pesa qui bango ba arme fait pour la tirer sur biso donc maman aussi na zo bisabino même colonel Carl Lewis on a commis complice kotinda kopesa mondo colonel toyebi que non asombi déjà bino mais boye ba que non boko bomba boko lemba biso bitumba oyo to s'engager dans l'autre entre la patrie ou la mort to poni déjà soit liwa soit mboka biso tozo bunda pona mboka na biso mama océan je crois bitumba na biso ekozonga simate Moni biso bangala tozalaka na système soki ondimi likambo il faut likambo okuma oti la soupe. Ne moni biso ba Bruno oyo to koti makambo oyo mama aussi eza passe pour la kobimela ko tant que to moni na mboka na biso na eza entièrement liberté yango na il faut que non to réussir ko mettre ba Carl Lewis oyo nyoso na ba tu oyo nyoso bazana ba Chilombo bango to ba ye ko travailler pour la Rwanda au monde tant biso Rwanda cahier de charge na biso Rwanda oyo. À chaque fois on a discours d'excellence Adolphe Mozitu aux Hollande, il faut annexer Rwanda parce que mutuazo agressé biso ayebani il faut que to ozala wana to bana pas question to na biso to na bino na diplomatie simité na minute obo to appliquer coup dans pour dans et pour elle donc moni bisika o biso pour nini parce que dans la politique maman océan ce qui manque la diplomatie et localité il faut appliquer rapport de force parce que autre chose na minute ils a rapport de force na bato bazawana yango zo mona que non ba kila ba rosoka ba arrestation ko beta ba torture isa parce que biso tozana besoin en 2023 to kabwana na Chilombo et puis na pouvoir ya occupation moi na kati ya armée na biso isa infiltré na ba Rwandais na ba moi na mboka to ça na message ala moko bozo tourner armée infiltration tout ça mais nous cela bozo bossa la cause nango on dirait parce que lelo tant armée na biso isa infiltré ça lelo te hein isa banda kala Kabila ya salam musala tikino lelo mais loko ngala zone ngako tuna bino na mboy pourquoi bozo bunda course au pouvoir au lieu ko bunda la libération parce que bitumbeza mibale bino bozo bunda la pouvoir maponami ndozo mona zo simbate peuple alobi boy ma ezate Bruno oyebi yango oza mobundeli lotiliki ezate lipa ya 200 pas si pour mona mokeli ya yango c'est quoi pourquoi to bundela maite oyo bato ba osala inane ba ko sokolate bazana ville province à Kinshasa na lemba la sele batu ba alia ba forage na ba mai bani pourquoi pas to bimana to réclamer biloko wala pona nika ko luka seni oyo boyebi ke ba ko pesa bino yango te pamba te na base bo tu ko landa ko ebe kipele papa na lobi ete moi si o ba obligé que Félix aye ko loba moi ça na ko aux États-Unis az américaine préparé o ba ko pesa bino ye pour à stopper à léser moi ezala ki bon pe papa ko ebe lobi basa derrière moi sona est-ce que bozo mona te ke ba occupant bazolo balabilo ke nyoso bozo sala ko sala libungu tulu mais pourquoi bozo sala yango toto ke ko bunda mai to beta to buka to bomandeke soda na musalo baki maman océan biso tozo bunda course au pouvoir te biso la muka tozo luka libération totale biso tozo na besoin d'indépendance sur le plan sanitaire éducationnel donc lutte na biso vision donc philosophie na biso la muka ya mwana biso tozo na course au pouvoir te parce que surtout na course au pouvoir to ngato na ndenge ba Jean Pierre Bemba ba kei nde ba Moïse Katumbi ba kei na ba te bino pe bokosa na sous forme biso tozo na besoin ya libération mboka na biso ba journaliste ba respecter ba policier ba futama congolais azala sécuriser voilà où est la philosophie na biso la muka nouvelle là yango wana soko lobi makambo ya courant na mai mama océan omoni semaine passée non ngai naza mutu oyo boyo naza biso toza proche ya peuple na masina soko olandi je crois na le cas qui na ba etando ike bisika biso mboka na biso na kena ko kuta na DG ya Sinel na bise bisira na vai na masina ba kinwa pour les alliés problème les années pour solo la kina bango ba pesa ba promesse que non bazoya ko installer cabine je crois ba vidéo ezali ba image ezali na routine de la bino oyo boy bana mapela ba lobi eza initiative ya malamu bana kisha ba bino de Bruno tozo soutenir yo eloko wana soki que non et une fois na masina na changu au monde eza eloko moko ya malamu parce que biso ba jeune tozo bunda te que non pour na mbongo nde ba jeune misu ba zo landa ba policier pour ba $100 ba $50 mais biso tozo ta la génération ya bana biso to mais l'utilité et na masina te bien bon na pesa maboko eza ki tsasa mo biba pe Congo na défendre tant la kuta na directeur ya Sinel mama na lobaki na Kombo ya bakinois na bi na kin pour ezate je vois que non ndenge to solo le bango babi
chaque commune bazo kene ba quartier pour renforcer ba nouvelle cabine ya sika pour renforcer ba cabine je suis sûr et certain maman aussi je vous rassure ce que ba répondre na ngote ko bengi sa population na boycott et puis et le on a peuple la ko futa courant tant que ba tozui courant ya ba na mai na banzela o komi problème très sérieux voilà lutte o ngana sana ngo yango na soko vérifier au mona que non ngai naza pembeni ya peuple biso la muka toujours défendre cause eza noble eza la bilia makamotali santé makamotali économie ozomona que toza proche ya peuple wana yango ozomona bitumba wana lelo oyo boy car le wisi autina ba policier na ba ndeko na biso IDPS kolanda biso ko file biso parce que biso toza pour awezali océan du Congo ndeko la biso Bruno na banzi ya kendeki kukuta na SNEL to landana no mwanda mbolo lenge nini elekati bongo tozonga a contenir maloba na donc voilà et loko biso tozo sala wana je crois que non na mikolo zoya sauf que ceux qui ne bakanga biso jeudi passé tozaki na kalufungo la lobby lusus be bakanga biso mais yo quand même ça la chance mais soka soka ba kosalo mabe po mais mabe déjà soka totali na mutu na nga awa ba image zaki au beta matraque et puis on dirait kuluna moko or biso tozo bunda même pour na ba policier wana donc ils a pas si maman océan biso toza ba gel soka zaki pour na ba bicho mbongo tungaki tolanda ba mais biso toza na lutte na biso ya ko luka libération ya mboka na biso parce que to kolinga te soki ke toza ki na philosophie wana te tela que non le président élu ba benga pas Paul Kagame alobi tala bokonzi yango fukama na pesa ndenge chino makenda fukama ba pesa bokonzi mais biso toza na ligne la biso tobi que non pas question biso to kozwa pouvoir na nzela ya peuple ce qui peuple appelle biso que notre diriger bango là à ce moment to ba que non biso soki toza awa ils a pour la batu oyo donc le peuple est au ba ko contrôler biso yango no moni biso toza na course au pouvoir te biso toza na besoin to kende na élection mutu oyo peuple a kopona yende wana ako diriger et puis akoye balolenge nini ya kosala politique na lokola ekozate lokola biso to somona o politique ya Félix Tshilombo politique ya promesse matondo bana mboka na banzete boko mona Bruno na bilili ya solo lobaka mingi po mongala alobaka lokwa ikala paka ikala soka sindi ko loba ako perdre ta journaliste maloba soko za journaliste yebo mosala te otikali ka kidiba ko telaka bango po bango balobaka po bango balobaka domaine ya bangala ezali koloba mwana mboka toko tona na likambo lobi boza na course au pouvoir te boko bundela tumba et to ko découvrir que bakambi ya lamuka bazaki ba député ba suppléant na ba na kati ba ko bundela peuple ba ko lia ngbele ya gouvernement koto yo bino boko bima boko sala musala oyo boko comprendre te que bitumba yango to kimi yango za pouvoir parce que bakambi ya lamuka ba ali na ba suppléant na bango na kati ya Assemblée nationale oyo ba ko pesa bango ngbele oyo ngbele wana retourner ko zongela bakambi ya lamuka entre temps peuple a ko souffrir tango bolobi to lingi libération ndeko nanga celui qui veut la paix prépare la guerre solution ya République démocratique du Congo ezali tendeke bozo kende wana ya koyembaka babeta kabilo nde baokanga bilonga yosala nga pasa motema yali tendeke boko kimambango ezali nde tomi bongisa na ndenge colonel ola lobaki alobi nazali koluka congolais ya malamu ndenge akocha bete loko po ba député ba mebi bino bokenaka maboko pamba bokenaka koyemba est-ce que bosi bozwa tango ya kovandisa bakambi bibala la muka o bazala ba suppléant na bango na kati ya parlement misolo wana bango bazwaka pola nite bakoyi ko somba ta biloko o bikoki na ndenge ya lokuko po ete soki bokei ba beti mondoki bilo bobeti tout bokei ba beti bobeti tout ngamoko na kei bana oya eside ba ko lela tikino lelo ba yiba pine bwe mais ba ko zanga méthode boko yika bango est-ce que bozo mona teke tumba yango e komi lokwa ba buzz bo bima bino bozo bima inosama mais bateau ba ko tinda bino lokwa ba ko sala ba buzz maman Océan je crois que ngai moko personnellement naza pour te que noso to ki marche to binaka to yembaka biso toza un esprit révolutionnaire pour changer makambo mais toza limité vu que ba moyens étaient je crois lobby la palais du peuple ceux qui ba tozala qui 7 10 ba résistant de l'esprit na biso
je vois non lobby parler il nga ki ekwe obi kenga na saki wana to salaki auto ngaki tout ça na niveau na biso viki mais bosuki ils a muke ba piné tout mama ki moke oyo mususu ekendaki la police yebana na ba okena saki wana ta okarle oui ça mais nazo regretter que non ba congolais ba kinois baza n'esprit te ya ko changer makambo yango zo mona tant biso tozo ba ko se pointer ba comme déjà ko cibler biso mona que non ko étouffer mais c'est que moi je peux demander Isaac que tant bien mec que non ba ko étouffer biso mais tout monde ba ndeko biso ba zo ba relève parce que le monde ba kufa ba ndeko aussi ba kufa mais biso pe o to ko bima le but to tchaki monte on a parlé du peuple a piné tout maman qui jusqu'à ce que non hier à un moment donné la police est qui va des pandis et puis ba bengana ki na biso tito mec ba côté wileri wana mais moto ezala qui vraiment efficace c'était vu que ba moyen à niveau na senga ka batu ba boya on a que longtemps tozo luka ko senga ba ndeko bo sunga biso na moi muke oui bazo mona comme si que non to ko sala ba je non avant bino boya na puis na bino bo moni quand même que non be fort obiso tozo bunda na kati ya mboka pe ba ndeko misu ba sala poto ba za bisika misu ba sa papier na montre ba so ka sala otindi mo loko ba ko lia mais tant tozo na bino tozo sona bon quand même biso tozo na mboka ba fort ba sacrifice tozo sala tant tozo que ba zo beta biso ezaka no otinde mutu sandra to samba aventure je crois ba ndeko ba sala ki wana ba kabuya ba mona ki ngai mo personnellement na zaki déterminé que non ce qui lui voit mais il y a mais na tchaki moto na côté à palais du peuple vu que non il faut des moyens tant ba ko longola ba biloko ba bomi moto donc autrement mosu ya mosa les até mama aussi ata que non ozo sala likamoza yo moko bibale iloko ba sala kango lisanga ngulu pa ya batu au moins que non et ko en plein mais bato ba yike ba ko ya te po ba ko ye batina likamba moyen ya continuer na litwana izate iloko wana bosenga bandeko biso ba jeune tozali tozana posa ya révolution na moko biso soki tokenda bandeko ona kaka boyemba boyembi bobili bozo bapanzi bino solution ya mwana te biso toza ba jeune tozo senga na mutu nyonso oyo boy azana makoki ya kosunga biso boy de biso tala que non seulement que ba pine biso za na décider biso to soma ba pine na biso za na binanini na botogota na komo zali te oyo kota ki ona zaki o bana ba ko zonga lango parce que idée yaki ke ba sala mais lokola la moyen ko somba biloko le komeki retard ne ba ko na kumbisa bango to monaki place ko bomba l'ambassade ya to bomba biso tozo senga la bande ko bazana Afrique du Sud bozana monde ba congolais nyonso bozana besoin de changer parce que mboka na biso ezana occupation to libérer bato ndenge nini na ndenge ya force donc ce qui rapport de force ça muke makambo o nyonso biso tozo sala alors ce qui appelle que ba leader na biso ba tia bato na nini assemblée ba représentant bango mais ba moyen wana ba pesa ngoto sala action ba moko ba sala ba so ko beba biso toza na problème de ya nini ya Félix et tu le moment toza na problème que non makambo changer Félix a se libérer na batu oyo ba ko kibe mboka na biso mais toza limité bo tenir biso rigueur te que non bokenda ki bo sali sala ke loko te masalaka moyen zate je crois to sala ki makambo wana batu ba monaki mais et puis pour ça la tango bato ba mona te papa Bruno Langa to lingaka te to bisaka bato ke to sala ki to monaki parce que to sala ngote pe bato ba mona po ba kabela biso to yango to eza justification moko non on le fait parce que to za na souci mboka la biso mais to lo bakande po ba limiter mona mobali oyo ngana lo banga ye na e bale boya mbino monoko nanga mutako kanga ngote naza océan uta na nzambe tata ba chama boko po ete na longola ka mbindo place eza mabeza mabe bana oyo ba osala musala oyo ezopesa nga mao mais pourquoi nga moko to na kendaka na otala na ozala observatrice parce que bilo muso pesa nga kanda bandeko nanga comment voulez-vous mutu moko azo bamba bana ba lacrymogène bana wana biso na mike ba esprit tant ba olinga ba sala mutu moko ozongisa ba osima na otanga ona mikolo na mona ki na otanga yo na moya na ba base na otanga yo alata ki polo ya pembe soit Isaac aza mutu a décidé et puis na vidéo wana ezali bocha nazo mettre à garde ce qui peut être que sombi bino déjà boye bisabiso azokanga bana na ba sala biso ba matin azo pekisa bato ngamo na mona ki mona na za et loko wana il faut s'arrêter sinon la révolution ko wana ba bokende kosani tango omoni kokoya te tikala bana wana basoye po basala action balelinga mona otala bayokanga bango zozongisa bango lobo kuna na otanga kombo na biso toyo osala ba beste sauf que maman aussi na yebi kombo na te mais na yebi elongi na ye na yebi singa ke aza soki moko ya décider ala ka polo ya pembe na bope ya suka je crois ba ndeko tolo ba makambo bolimbisa biso ba téléspectateur bolanda émission oh ils a passe
bomona ki ba jeune lobby na biloko na maboko bazalaki mais mutu akopekisa bango nga mona zaki wala azongisa bango bozonga yo kozongisa mpona nini yo oza infiltré okoti na kati ya SCD yango nazosenga CG Devos tala bato nyonso bazoya na SCD tala tango nyonso ba manifestation ezali tala ka bato bazokota il faut bozalaka na bato na biso bayeba kotala bilonge belé zo infiltration bazokota la kati bazoyeba ba plan pour distraire là moi même j'étais là tango azokanga bana nazosongisa bango bana batomboki mamoso eza nini tango okanga bango nalingaki tena ça échange de parole parce que nga na bande ko kima bato ya bakanela nga yango la boyaki mais je regrettais heureusement de kolanga Bruno amonaki bande kolanga tozobundela Congo tant que tu as une image pour te la savoir comment bana ba mobiliser ce botala ki bana wana bokomona bango ba kokisi ba 20 ans te bana wana bazo signer pour ba yoki nzaleleki bana na ba signer pour passer mais yango na ba motivation Bruno est-ce que ozomona te ko comme un risque ozo kende bien beau la combat na yo âge bien beau détermination ça va mais hermoko tozana posa nao na ba ina opeso conseil on etando yeke toi na posa nao o moni to perdre ba courage ba aussi les peuples gagneront toujours. Mais ils ont tardé. Ils ont kende de Kolanga zonga si pe moi moké. Nazo pe mission comment? Parce que toi ko zona le loko to na reposa te toi na posa ba Bruno boy. Bozata ba kamikaze nga osena za kamikaze. Alors vite so ke na bako beto tonga mabe parce que tout le monde ba komi ko tia kombo na yo zala ki wala tenga le pour sur le terrain. Nazo yoka nde ba otanga taka ba kombo ya bato ba cible. Mais ngete na monana o komi cible makasi alors ndeko langai nazo peso ba flair. Nazo ko encourager mais conseil le ko la moboti le ko la ndekono amwasi le ko la mobundelele ko le Congo le ko la mama ki pavita paiement na mpona limite masase zo na nzoto po bakani balo ba beto bu portant je veux pas que to zanga na mikolo mizali ko ya soki ko zali loko to ke poto bunda mais ya babiloko tikela pe bato mso basala message na yo ezali nini pona bato ya I2PS parce que il faut to tala bango face à face la parti politique na bango message na yo ezali nini po ete lobi bayaki baye ko beta ba militant baye ko accompagner la police ya I2PS nini okoyi ko pesa bango lokola message eloko na koyi koyebisa bande ko na biso ya I2PS ba congolais boyeba ke bitumba o tozo bunda eza te pona Félix tozo bundisa Félix c'était tozo bundisa bato o baye ko occuper moko na biso na nzela ya Félix OK parce que souffrance o biso tout temps bazo benga bino boya bobu to bomana ndenge souci na bango ezali bo se rendre compte que no biso tout na bino tozangi mai tozangi kuwa misala ezate donc tozo vivre na nzala donc lelo na Kasai soki mama Osea bato bazo kufa na nzala bato balia kama samu lelo soki na Kasai mai changer couleur bato biloko wana balia ki bato bazo kufa bato bazo longa bazo kima lelo na Kasai bato bazo kima Kasai ba okende kopana na Katanga ba Rwanda ba komi kosoma mabele na Kasai tozonga bato mboka na biso komi na occupation tal espace na biso na Grand Kasai ndenge ba Rwanda ba komi ko occuper yango lelo o soki bino bozo makambu par sentiment bozo be émotion liboso bozo la avenir ya mboka ndezo kinete na ku koloba ba muke kozwa maluba ya CG na bino mo kabuya ba jeune bozo conscience eza lobeli ya mukolo lobby tant bozo linga kozala manipuler bozo comprendre te lobby kozala trop tard Félix akokende république otikala biso bitumba o tozobunda pona libération ya mboka na biso jamais to linga ke no mboka o bakoko na biso bakufa ba Lumumba ba Kipamvita ba Petit Tshisekedi to mona ke mboka na biso ba mboka ba diriger mboka na bango alors tant bozo ko prendre na bande ko na bino o bazobunda bitumba pona intérêt général boye ba ke suite ni ne ko ya sima boye ba ke no tant bazo ko bola biso et cause l'avantage pour la binoté que vous appelez avantage pour la bisoté avantage au n'est pas ba occupant voilà le message pour la na bino beaucoup comprendre lutte na biso beaucoup comprendre sas oyo ya maturité autre ko ça pour que mboka biso et que ndali biso message na lobby itake muto mayele na yo ki conseil maman Osea toza na bitumba nzamba yebi ko accompagner biso et puis tozo bunda cause za noble ce que tanga ma que notre okufa liwa ya bato bazoka na biso Zamba abatela bino abatela pe biso mais bitumba oyo boye tokotika yango te parce que toza na besoin mboka na biso ekenda liboso eloko to kosenga na bandeko na biso soki bozoya tozoya ba manifestation pour na décourager biso pour na kozongisa biso si maintenant ma besoin ya bazobeta bandeko na biso ba biso ba kufi lobby alors tozo mettre yo à garde camarades eloko na zamba on peut suka et se répéter le suite sinon biso moko to banana no makambona na kasi ya parti na coalition na biso et puis batu o bazo nyoko na biso ko sa charger na bango na sima eloko to yikoloba bandeko o boza na poto bomoni to koti makambo ya vie sociale ba congolais to bunda non seulement pour pouvoir mettre to bunda pe pour l'intérêt général courant mai misala banzele zate to za na besoin que nombo na biso changer
pour la macambotali, moi contribution, cotisation. Vous pouvez pas soutenir les choses. Oui. Tous les vivre tête, bandit lutte haute dans bon la cotisation, il y a des biscuits mais mais tous on a besoin que non. Tant que tous autres que des événements à marque ou à risque ou quand même que l'autre a mobilisé, moi pétrole, moi moyen de transport pour l'ongo la bande au bazo quoi, au moins la que non et que ça la paye moi le songi. Bande de peut-être que au ba ko sauter ou bien gabiso be contribution morale ou bien spirituelle les ans plus de 143 et 81 73 11 702 plus 243 81 73 11 702 numéro na boku ko benga tout moment et puis boku ko komba ba conseil. OK, mona mboka Bruno ko kena lombango tete ko kena lombango tete to zaina o papa na ngai pamba te oyo ko sala yo ko pesa nge sengo mais sengo yesu makasi pona moyete biso bangala to akande ba guerrier po foka mongala nde abimaka na makamba boy mwana mboka ndeko moko Blaise Bomolo awuti ko komelanga awa wazolanda biso en direct alobi boy alobi soki sikoyo batie na seni moto oyo bino bozo sepela bacha c'est que tumbala bino esili bino batalamuka. Maman Océan, je pense que bitumbala biso aussi la tête et puis je suis sûr et certain que candidature ya kadi megocha mate yango na bisa na zolo ba entre la patrie ou la mort kasi ye pa lobi Blaise Bomolo alobi soki batieli bino moto bozo linga soki batieli biso moto oyo tozo muto tozo linga mais souci na biso batia mutu o azan être maman Océan yango alors soki batieli bino ya c'est que bobundali soki batieli biso mutu wana que non aza na bonne moralité aza na expertise na makambetali seni et puis aza na courage ya ko proclamer vainqueur à Maponami là voilà bobundali soute bo valiti 2023 là on a quand on a élection to bana ko préparer ba base na biso pona ko battre batu o baza ko diriger na olenga babele lo o peuple azangi mai le lo o bango moko na kati ya coalition na bango na kati ya parti politique na bango bakomi ko bomana et puis bande ko na biso IDPS nazo comprendre bino te boya ba que no Félix déjà ça la dynamique na Félix alataka isu IDPS na mutema te maman aussi makambo o wana sa bango mo pe bayebi kazaka da bango azala suna bango te sala na 2023 akoya na candidature na comme indépendant na coalition ya batu o ba bachi na bango muto banai ko gérer makambo les papa na nikitenge Yesu akufi atiki pa na biso IDPS o bazo manipuler bango tisiko boza na misala te biso na bino nyonso pourquoi bozo conscience te souci na biso maman aussi ya mutu oyo akoya ceux qui peuple juger parce que makambu oh peuple nous a souverain article 5 et lobby souveraineté c'est pas peuple c'est pas la mission c'est pas Bruno c'est pas Mouzito c'est pas Faculté souveraineté c'est pas peuple a décidé maman aussi à partir de l'eau comment gouverner avec le professeur entre-temps américaine wana zakoya pour ceux qui américaine wana yé peuple congolais juger que oui ndeko oyo bakozala na courage na bopikiliki ya kopesa véracité ya kati ya vérité et américaine yenda so ça le quoi président de la République du Congo non wani ko simba te maman aussi et simba te parce que bilo biba tshela bilo muta bien ba tshela bilo abeshole muta ko boya yete après abeshole américaine a une élection maman Océan voilà pour la baso soki ke pas président de la République soki américaine wana ndeko wana kuya asali makamonai pour éviter banini tout le monde mais et puis quelque part dans un monde ngo avantagé parce que jamais ba congolais ba kena na nini na États-Unis ko kende ko organiser mais élection kuna mais quoi que tu fais dans le bien retour wana mboka oyo parce que moi ba classe biso to ta maman aussi mais parce que moi biso bitumbo to ça on dit ba voyou non moi je suis cadre universitaire obi combien ba parents ba investir na kati ya kufuta na université ba sango alors quand tozo bunda mboka oyo botoni non mutu mususu non nous avons déjà compétent dans mboka biso o ba koki kozwa nini seni et puis ba pesi résultat ya ba souci na ngai papa Bruno na lingi te ba bundela maponami la ligne de la libération bon changer les campagnes parce que bazo préparer les bino déjà moto ba kotia la bila beshole à cause la wana po bilo bolingi moto aza indépendant mais boye bake na maponami ko za chilo mbote bakotia américaine wana so ya kovanda yango na lobi ke bon changer makambo ko ba élection 2023 to bundela libération pour que to benga la système occupation wana maman aussi je vous rassure que non place wana ba rosi mukendi to okuta na ba ona cimetière tant américain da ko ya élection soki ke no mboko et que vous allez être occupé parce que bitumba biso de je le répète plusieurs fois maman aussi tozo bunda pour la course au pouvoir té tozo bunda pour la libération en mboka na biso le lo oyo mais nanzela maponamité mon cher donc il n'est pas révolution pour ça la maman aussi équiparateur longinani et pour ça révolution ne singa ba moyo moi na Tunisie bazala qui esprit soudé ba disposer ba moyo bande ko bazala na front ba mama bazala sima bazone comme le ko olia pour renforcer puis rotation parce que moi qui c'est zalaki mais moi ya biso siko le mal les que nous sommes désorganisés. OK
na caisse lo que zate bande ko ba ko za premier plan na simana banani bande ko ba ko que no botolu comme moi moteke moi ngwele to que no tika bande ko là c'est ça le mal pour nous ozo mo ko ba li tout temps biso to za bato ali boso na simozo ta la bande ko misu lo ka ba to be so lolé o bimi wapi biso to zo bunda ya ozo mo na que no ba bilo très trahison bana meti pour que ya Mobutu basoda bazo forcer ba continue biso complice bazo ça basoda tandis que bazana makasi wana babalo ba betera libende tango za na moto biso to za na moto changer makamba mais ozo mona bande ko bazo ça biso si ma ezo lembisa yango mona bande ko na biso ba madunda ba kufa pourquoi parce que bazala ki na besoin objectif na besoin to koma na ngomba wana bisika ba rebelle wana bazali tala mbuka na biso congolais mutima mabe azozongisa alors je mets une fois encore garde ndeko na biso soko za traître prochainement tokoka moyen ndenge biso mo to prendre donc biso to za na course au pouvoir te mama océan to za na course ya libération ya mboka na biso congolais azwa bo sombi na ye azwa nini autonomie na ye total mais tellement to za limité mais je crois que non bande ko na biso soki to simbani $1 to che pour que la révolution to que na mo RSI ils na ngoli kambo makasi te mama aussi bien que to za na côté résistance je suppose que no bande commission bazala ba moyens za ba pambola bango ba koki ko ça quelque chose biso to yuko za terme ba no to kobota ba bénéficier ne fisque na révolution biso to ulima na mutu na ngai ne na revaka awa na revaka révolution mais to ça ka musapi mo sur la kilomité donc tout ça ni tout bunda na par na biso o ndenge za ba pesi biso courage détermination wana bunda na mboka tout ça na auto za na besoin mais le reste bandeko o ba ko comprendre philosophie na biso même bandeko na biso IDPS to ba comprendre que non batu oyo boy baza batu mabe là un jour ba opesa biso raison donc là do ko ba ko banga za ba congolais la peur doit quitter les esprits total na lo liboso parce que moi ni ba police wana lobby ba ki na intimidation bien liboso o ko boma biso a et puis mon ami no ba so ki batu mais courage na ba camarades oh la qui ça qui vraiment bravo na bino vis-à-vis ya ba policier puis tout talisa ba no tous ami bali ya solo oyo que une fois que no so ba cadrer biso bien ba congolais biso to simbani je pense pas que non si 2023 maman océan okoyoka bisolo monsieur ko changer mais biso tara tout ça ba na se ba continuer biso tout ça ba ordre et ça passe merci mon amboka merci na ba congomani bande kolanga en tout cas les congolais ngala boki na bilo ba flair na sepelaka makasi yango der toujours nazalaka wana pona kotala kosungala molimo pe na nzoto pe kokota etumba yango tozali koboya komibimisa na tango oyo po ete ba pointer biloko ebele ekoki kozala mpe moko ya langage ke tobombama po ete ntango tokoya kosala likambo yango moto moko te akufa na nzela na biso kasi bandeko bolongola motema ya mosuni to ya libanga plutôt oyo ezali ekolo na biloko ngo oyo bazali bano baosala misala bandimi bandeko na biso ba jeune frère na biso ya koloba ete tobunda mpona ekolo wa biso yango ngai nalobaka révolution ekosalama te soki mbongo eye te tokoki kosala nyonso mais soki toza na misolo te to s'organiser te bandeko na ngai tokosala eloko te mais la détermination ekomi na Congo qu'il pleuve ou qu'il neige botinda te tokomi bongisa Félix akokende avant 2023 ba Rwandais bakotika biso ekolo oyo ekozala réellement libre po ete nzamba kosala makambo ya kobikamwa tokobelelaka ye bao bazokende biso tozobela nzambe bao bazokende tobela nzambe tina suka atombola mabanga ndenge alobaki mona mboka tokomi na suka ya solo matine moko balobi ozosalisa na masina eza mpona nini likambo yango nini soki mpe kosenga totya maboko na bazi tokokita me nga mpe nazolinga lisusu na tindi ko makasi te mpo nayebi eloko nazoloba mpo yo oyokaki te me nga nde nayokaki me matine yango eza ya ndenge merci mama aussi omoni biso tobotami na famille ya pasi toza na besoin makambo échanger même bisika ma eza te bato wana babénéficie mpe na mai yango ozomona bitumba na biso ntango totie vie na biso en danger opéré la nyonso toza na mutuka te toza na moyen te keno kodéplace oyo banini mais tozobunda nazobengisa kaka bamama mpona kofaire comprendre bango bitumba vision na ngai ata un jour tokozala te bacomprendre ke no tozalaki na mwana na biso azobunda mpona vie ya bacongolais vie ya bakinois vie ya bana tiangu mwamba nini funa bango nyonso 4 décide ya kini mutu nyonso a se retrouver na vie
Je crois d'ici là, dans la semaine prochaine, dimanche, lundi, vous allez matinée, vous maman jeune pour vous esprit c'est la révolution qui va libérer ces pays et non la prière et non la makamba mabina et non la sit-in ce qui te esprit de jeune à Égypte batiaki ndenge ba jeune à Algérie batiaki ndenge na Tunisie maman aussi au monde que non ce n'est pas grave ce qui Kabila pour tout soldat peuple qui déterminé alors je ne pense pas que non Félix Tshilombo au civil à côté de devant plus de millions de Congolais je pense que il y a un problème esprit tout tient esprit et puis tout le monde là que notre bêta manio tout le monde là que notre bunda bitumba que non oui biso to kufa mais peuple a joie indépendance parce que jusque là Congolais a colonisé de façon nyoso ba Burundi ba Rwandais nous zela kaka bande ko na biso pona nini trahison nous quoi ba gère bande ko ba tozaki na bango soit disant que nous en la lutte na bango azala lutte na bilo do comme ça oh azalaki na yebu et puis azo ya te membre et puis azo beta même bande ko na biso c'est vraiment ridicule oh botika bozonga vraiment nga na regretter ki yango de lobi mais oyo muta SDT CG de Vos na beli lisusu botala la kata SD ba infiltrer ba koti pour la déstabiliser parti na biso en tout cas nga moko na monaki nga moko na zalaki mais na simba qui était parce que nazaki na danger place wala mais en tout cas total mona mbali wana soki to kuta ina lokola to comprendre que ça infiltré akoyebelo to kosala donc maman aussi eloko na koloba wana merci na bande ko nyoso bozo soutenir na ba encouragement na bino sala pe bien ata ba moyens ate mais biso to bandaki lutte na biso te que nous dozo ba appuyer ba to libanda mais muto aza na bonne volonté na soutenir biso à soutenir pour que nous tous bosomi na biso. Numéro de téléphone est plus 243 81 73 11 702 plus 243 81 73 11 702 dans zela wana mutoko ko komela biso et puis ba orientation moi conseil moi loko pour que nous bande quoi dans toujours travailler en équipe moi mai mutoko ko ya moi mateka tout ça donc non et mes aider biso et loko to ko ba wana une fois de plus merci maman Océa pour vous accompagner biso bisika nyoso bisika pasi na biso bisika toujours ça merci matondo mwana mboka oyo peza zali bongo mobundeli mwana oyo ndeko na ngai leki na ngai oyo alobi atie peza moto na ye yango moina ko soutenir ba ona ba lumumba pamba te etumba na biso ya libération etumba na biso ya to sono bonsomi to so ba valeur na biso ndeko ko kanga motema te ba mama e na beli bino bino ba oyo boko so Bruno tamso na numéro na été ba obo zaka na océan bolinga akosunga bosunga akotambola akosaba œuvre na ye na base botali bilili akokende na mwese ko akoki alobi na telema bejo ba koteli e mekali pote ba oya nzambe ko kotela ka bango ka ba telema ba ko banga te kasi soki to ko lo ba moko zonga sima poto boyi to kele ko kufaka lokola banyama et beleta muso ba mona kinga ite me ba ko kama makambo na zoloba ye pa témoigner ngo pamba te na zalaki sur le lieu na telema ki pe na ko observer ko tala nini e ko leka pe to ko soutenir bandeko na biso bandeko na nga ko kanga motema te alikamba Congo mabele ekei ba soldats rwandais ba envahir mboka mabele ekei lokola mabele na biso ekei mais biso to lobi ete ekei te ngai na yo oyo to za ko loba ekei te na molimo kasi na rêve te to sunga po ete to bunde tumba lobby soki ba debo ba kota kité mais bana wana balinga ba sali kambo yango na beli sous CG de Vos botala bo identifier tout le monde oya la kona na SID bo identifier tout le monde azokota la SID pamba te mutu wana alataki casquette ya SID na nouvelle élan même merci encore Bruno CG Blanchard botala kabanani bakota na nouvelle élan bo identifier tout le monde ba membre na biso to na bango ba o bazoya ko sangana biso to na bango parce que c'est danger to interpeller bandeko la biso na pesi message na bandeko la biso bozali banda ya mboka botika ko déstabiliser biso ba panzisa ndeko na ngatangu yo zona no courage te ya koloba lokola nga océan ne te permet pas au télémaka ya okelaka ko déstabiliser biso ozona no courage te ko lokola mama Tatiana Osango lokola Joël Kombe lokola Gracia Ntumba lokola King Bukele ndekola ngai tozali mukie o tozo lité to mitie mutu na mutu asa de bundeli na ye na place wa zo telemaza ko se tona ye ko risquer vie na ye pour la ko loba pour la ko lamsa peuple ba mama ya SID bo pesa biso juste valeur na biso on demande rien s'il vous plaît to boy ba insulte parce que dès que tozali awa tozali basi lolenge bilo boali basi kasi
nanzela kaka ya mwasi wana moko ndeko nanga mobali yo pekisaka nga me na bendi pe bino pe bobenda ye matoi mama ozalaka ndeko ya fayulu te oali moluba ozali traîtresse yo ozali moto oyo panzi bato ebele na mikili ya bapaya ozali moto oyo déstabiliser combat ya président eli mais tango nyonso ozopusana pembeni na ye mpo kosaka oza fayuliste. Nous ne voulons pas des fayulistes, nous voulons les patriotes. Voir même président Eli, il ne peut pas accepter que Moutuboka soit la fayuliste, soit la fan. Non. Pour y avoir la fan, il y a pas de chance de sécurité. Mais ça, quand des litres, il y a pas de chance de sécurité. Alors, biso peut être fayuliste. Congolais, nous voulons la libération de la République démocratique du Congo. Si on le fait avec le président Eli Martin Fayulu, parce que c'est lui qui a été élu. On ne peut pas parler de lui. Donc nous ne sommes pas ses fans. Nous ne sommes pas bateaux portés comme on l'a. Non, on les fait combattre parce que lui il est avec le peuple. Attention, attention, qu'on bouge sa combat et batute, qu'on mène bisote que tout simbe la vie parce que vous allez très dangereux. Carré au lingo kota, ndekonanga ya mwasi, bongisa, tala pour place aux oya. On va la tika parce que les journalistes, ils souffrir. Alors, ils ont vendu 5 couches à fond de tête, ils ont pas ma faute, ils ont climatiseur, ils ont pour que je suis fayuliste pour déstabiliser le combat au sala, na mettre en garde. Attention pour que les chasse dans Sumbisonien, na bibiso to triste la maboko tanga na ka kanda, na classe la 3e des humanités, il faut pas blaguer ce moutou ils ont pété, mali la poto boko kali souté. Fanda kimia. Ce que je soutenir président, il soutenir Yoyo Moko. Mais qu'on a déstabiliser tes moussala au journaliste avec beaucoup de respect, avec regret, puis ça tâche à souka pour ma peki sakinga kolobanao. Mais je parlais là-bas de Kolo Kayango, maman nanga zoakino, oza mukolo makas, respecte-toi. Oza maman mukolo, ba 5 couches de fondé tête le minango zomona hein. Ozomona, oza mukolo, jour au coup tananga ko kamwa. Que non c'est la vie oh, mais attention. Bon bouleverser bisoté. Ce que ça est là qu'on a beaucoup pi mais la biso vana yo. Kutinde la bisoté. Ce que vous avez sunga bano baso bunde tumba. Sunga bango. Mais pour la $100 note et katana wana pour déstabiliser le combat. Otinda bana mo ba finga rabato. Attention biso toza genre wala te. Qui bozo buke la bana wana otinda problème. Oyebi bisoté. Pe bu ko connaître que chasse boya ko batama. Na sumbiso nya bobesu. Tel que je te dis. Parce que on zo sakana biso trop. Hein? On zo lingo déstabiliser combat ya bato. Chéri nanga, maman nanga, le lengo za. Na ebisio oyoko yoka. Pe bato ba ko comprendre yo na zolo banao. Botika biso kimia to sa musana biso. Biso to mbelisa bato mabele te. To zo lesa bato miliki te. Parce que bana oyo ba tangi ba souffrir ba okanga bango. O akufi wana. Et bembele na bana tayo otina mbongo te po ba kekunde 400 ya mwana wana ozolela 6 mois mwana sali 6 mois na oki se mwana ngosoka kufisa kwa saini likamba ko tile lo résolution ezwa mete attention na awandela sukisi Nzambe alola pambola tout chacun merci encore na yo bo continuer lit bo continuer combat bezala mayele toza na posa na yo numéro na ya pesi ba ope bo kolwa ko sunga na nzela nanga to kosunga effre na ya zo sala bo sunga parce que toza na besoin de libération tolingi to kangamate bo humbute tolingi batu ba intimider biso te ngalinga ka intimidation te moi je me sens réellement libre parce que je Christ à moi toi tu ne peux pas nous intimider toi tu es qui tu es malade ou quoi Kabouya l'homme puissant merci na bino nyonso merci na batu nyonso balandenga que Dieu vous bénisse Nzamba za na bino bye.